fois na kosenga ba merci ebele pa venanga Fally Ipupa Aigle. Donc na minute na taki mère na bondeko na limité awa na mort. Mais lorsqu'on a comprendre tangu ba frère balobaka ke na kufeli mama tosola ki après le winde na okata awa na benga koko dilaso beaucoup d'années apeso enveloppe moko au sala une grande partie ya matanga mère. Oh déjà venanga Fally Ipupa sali wana so ba bisi 100% via sali déjà. Namoni likambo il y a 3 secondes wana lobami trop. Voilà, et 3 secondes non. Voilà. Est-ce que na 3 secondes bosola na mutuni. Eza appel ekoti. Asali maman capture. Donc bango balingi na zela minute nyonso to solana Aigle na sa maman capture a minute wana. On a koboto la Fally place wana za. Ezo senga makambu ebele. Ekozwa yo temps. Est-ce que bango ta mamoni alati courant bala sa sko vidéo o abotoli na muto Fally alati. Teza eza analyse ba basani. Mais eloko batu congolais faut raisonner a raisonner eloko mutu nyonso za roi mais na royaume na ye. To apena ba roi ya kisensu tant basangisa ba roi nyonso ba luka roi o azana 11 au monde ezaka Fally Ipupa. Pour le na Congo mutali Fally azata akaki quelqu'un nzembo. Oui, c'est bon. Sali banzembo il y a bien déjà yemo ko bimisa ngo bongo yemo azaki convaincu parce qu'on ndeni ngana yo yebisa batuke yangote mais na lito inangane na yoka ki na monique musique est agréable déjà voix na déjà capté la communauté ba yebi yango voilà donc les artistes ya mukete te album ne bonne chance en ça album na bien voilà nzamba sunge beta abeta pe production na yi mais kolongo la formule 7 ezaka Fally album na yemo ndi follow mutu musoso akolongola ngo te yo olongola album po ebeti 1 an et ça la ka succès et po ebeti si mutu tala ebela ba concert. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'était bien oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple. Maman na raye. Depuis le début, il m'a tenu la main. C'est à cette promesse que je me suis accroché et j'ai pu tenir ferme. J'ai traversé la mer. Elle ne m'a pas submergé. J'ai traversé le feu. Il ne m'a pas brûlé. Aujourd'hui, je témoigne qu'il m'a accompagné tout au long du chemin. Et je suis finalement arrivé à ces stades de ma carrière. Moïse Billet au Stade des Martyrs le dimanche 19 mai 2024. Ticket disponible dans les agences Rebank et Illico Store. Salut et bienvenue chez Alvin. Merci à tout. Balinga Rabiso, bato ba sabona sur la voix du peuple, une chaîne d'actualité, ba commentaire nabino surtout, ba remarque nabino ou isala rato boxesika. Moi ba Rezalaki, merci aussi na équipe technique mbawezo accompagné biso na moni bongo. Dari Dionté ça derrière la caméra, accompagné na Jules Vazolandonga, pourquoi pas aussi à Château Kolo, réalisateur Yanzambe, merci aussi à mon boss Vincent Chilouizi, bon séjour depuis qu'il est à Poto. Moi, je Belgique, moi, je Paris. Donc, merci beaucoup de ça, tellement qui toko. Très heureux, il y a Royambe Labino, moi aussi, il y a artiste Nabino. Malgré un moment, il n'y a pas si. Mais à Sepeli, il y a Rolé Capon, on a informé, bateau, pe balingakaye, baye baké, à Kweli, problème. Donc, il s'agit des Splendeurs, Mbongo, Aotikobung Sabongo, notre très chère maman, Oatikep Tepi Moko, la lobby. Et biso le rôle à la voix du peuple tous arana pour accompagner les artistes et dans moment nyoso ndé to benga kié malgré ça qui un peu moins passé les caméras azoki moi courage pour nous informer bato balingaka voilà c'est pas un bongo bonjour et nécessaire condoléances. Merci Alvin, bonjour Nayope. Donc ma casque que ou t'es pas nzambe quoi. Merci beaucoup. Les lorsqu'on a comprendre tant ou ba frère balobaka na kufeli mama au PC kaba courage mais lorsqu'on a commis la place en haut nini bayo kaka donc les appels choc moko boye les aka inoubliable voilà na nzamba pe sara makasi voilà courage parce que biso pe bao ba père bakenda
Mais toujours à courage à se battre, c'est la vie. Tout me fait ma raison. Maman a vu Penatan Bela, Isakini, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Oui, à Zui Motin, Nathan a pena Zui, en tout cas, on a profité de ça, on a vu un aigle, merci. Donc, Nathan a nyonso, via Tiga Ingate, son habit c'est vieux, na minute zo senga boye. Ah, ça va, les cas, Koutana Moutugingani, après ce mot loko, na Zui. Donc, vieux pena Azaki au courant que mère Azobela, na moment, je me soucie, tant que tu as un habit, moi ça va. Dans des temps où on a baigné, si on a vu ces mères à Daé, Azaki déjà na ngo déjà il va guérir mère à Zobela. En tout cas ça l'a pas si tout cela qui va namoni likambu il y a 3 secondes on est lobami trop voilà il y a 3 secondes 3 secondes non voilà. Est-ce que na 3 secondes bosola na mutuni et ça appelle les koti à salle maman capture donc bon ba lingena zila minute nyonso to sola na aigle na sa maman capture a minute wana donc Congolais en ndengene ya rezonaka et puis tant to sola qui après le winde na okata awa na benga koko dilaso beaucoup d'années après so enveloppe mo au sala une grande partie ya matanga mère donc mutema bongo artiste belé ya Congo penda bazana ngote nde bat ba jija fali na musika balobaka même eloko fele senga critère et pas fali oza respect oza poli faut critère moko pe oeza et sangisa bino pour mutu mususu oza pe na fali abeta pe 20 ans mais opportunité mususu oza te peut-être pour na ba biloko moko pe azoko kisate même nzambe ava servir yo il faut tambola na robanga ye voilà biso pe batamokili pour mutu a s'attacher na fali à un niveau ya likolo soko ningoye parce que valeur a fallu longwa na Congo to kende quelque part sosko yoza na mutu bongo yo mo mitala siko nazaka pena na mutu quoi voilà donc c'est très important merci na vie na nga fali ipupa donc na minute na taki mère na bondeko na limité awa na morgue donc na yebieza matanga koma olekana ko bala na mbongo la dépense donc biso moto za neti ngai naza et exacte que ovandi boyebi que petite sœur grande sœur te biso nga pena mère abotanga nga moko ah non nga siko famille na nga neza femme na nga na yo ya ba lo ebi na ba fanto donc voilà so longoli wana nga pena za victime ya famille ya papa pe basundola nga ndenge moko pena mama za victime ya famille ya mama na ye basundola donc nga azaki siko nga siko na koma ki papa na ye quoi donc na minicho exacte que bande ba tala nga bakantie za na mutu moko kozwa soki responsabilité te nga nde responsable voilà voilà tout quoi merci beaucoup atike le temps loba voilà naki na posa bino loba kina mama rambebele ozongi lisolo ya appel yo moko batebele babi capture ngo ezingo ngate yo mo tsholo bana da ba détail nyonso mais oyebi mokili ndeko makokende esplane en bongo lilo yo l'artiste je peux pas dire c'est ma fali artiste baza un peu ma ba victime ma mbebele c'est tout na ba famille na bango moko soki mutu akufi ezongaka ba musicien na bango aussi ezongaka mais yo ya komona depuis da maman no bela fali azo sunga et le banga pe c'est comme si splendeur on nimera kende pour na intérêt mo quelconque wana siko maloba bato elonga na osepela o mama va kufa ebisa yenga ke soko zaki mwana moko ya mabe olingo profiter na faiblesse nanga olekanga mais makila nanga eza na mutu na ote elo mama lobaki yango wana ava kufa voilà pour mutu so déjà zobela ana faiblesse si oko profiter oleki kamba mo wana déjà ko bimiselo ka bongo na miso bato bazaki belé ezaki déjà mère a libérer nga po ebi to ba musicien ba musicien so muta na eba te ba mona biso toza ba musicien azana antiliwa ou bien nini donc so za na famille musicien ni ko laksa tie bino ba antiliwa na nzoto donc beaucoup faté pour za musicien donc so et pas musicien muta kufi et pas pasteur pe ba kufa bat et pas ba joueur pe ba kufa ka donc ba ka tsaka nde ba star bazana antiliwa eza bongo te za normal musicien pour kufela donc ba longwa ko raisonner ba wana ka ba africain biso ba africain to makasi na biloko wana mutakufi o balie donc voilà olobi appel ezaki yo mo mto benga ki vena o fali o annoncer nouvelle ou bien ngata ou po mère azé sika mona ngate mère ala place na zola ya futelaka OK mère adaye ba 3 heures mais ba bombelinga donc
bayo benga ba 5h30 que mère adaye nde na yo koma place azalaka natali déjà r 5h au benga po biso toza batu moko boye nde na biso grande sœur te grand frère te petit frère te donc ba vena biso ba fali pupa ba koma ba grand frère ngana zoke penda frère alibanda te mais grand frère penda lokwa ye ala sanga ki azam talibanda taza penda grand frère ya nga pe na zongisela ke nini bolingo wana na zeli penda tati ba 10h mona bengie des fois na juillet na bengi vie kokwa lobi peut-être ndala lom na studio yango juillet na tiki na nga pe na patienter moi ba après 30 minutes na moni vie sko bengi tanga bengi tant appel ne koti asali maman captier na fait to zoki penda to soleil ba 20 minutes bon pour yum to na tanga espagnol maman captier te wana penda moni na moment wana fallait za grand artiste eza na bela ba to bengi nga mena sali pe ba captier te bisuku to pe ba siliki okandeni fa osali capture fallait che est-ce que na ebité page na nge komi ya kosala ba capture ko cha omoni eza bongo te soki na tiaki ya grand frère fali pona tali sape mokili po mutu mususu ba sala ba fausse campagne fo bato ba sala ba campagne na malamu pe bazala voilà donc eza moko ya ba campagne o bato bakantaka fali azaka lolenge bango bakantelaka tango na tie bongo tango mutu asunga mutu na kiboba libanda caméra eza fali tenda oyo yebisa bato na sunga ki petit wana ekoma lolendo voilà fonga moko na ya ko témoigner que fali pour pasunganga même nzambe pesoka apamboli mutu nzambe muta ya te po mona na gatalo bana pambola mutu ana moko aleka na cher ayo sa témoignage voilà eza ndenge moko donc makambo biso batu o to sala na mokili eza ki bonzambe donc to sala eloko mo te za la sang poso to komo sa makambo o eza libanda ya nzambe eza te na nzambe na puissance voilà. Même Satan a zan eloko ta sala eloko nyonso o Satan a sala eza nzambe loba akobalola ngo oleza la boye ya pesa ngo mo boye mais ana oka ya nzambe donc venanga fali pour pas conseiller ngi belé pour zaper parmi batu oyo bakolela makambo wana mama na papa voilà si a conseiller ngi donc to sola ki et puis ngai moko na yeba ke fona sala pena 3 secondes wana pona lobisa pe mokili donc voilà. Monique est commis batalobe fallait bien 3 secondes avec 3 secondes ezaka allo te kati skondeni mutazo temps ye biso kende pas koko dilaso ça na 3 secondes si maté voilà ça c'est vrai voilà splendé mbongo et olobi obotama yo moko papa za kasi yango na yo ye famille papa suindola biso toza penda bano papa a chezem ye mo aboyi ke na ye trippé à ta face à perdre boy éviter voilà donc voilà aujourd'hui d'avoir nouvelle wana nini ya ko perdre mutu moko ozaki peut-être proche na ye l'absence à papa ozaki wapi aujourd'hui on est et puis comment est-ce que j'ai nouvelle ya liwa ya maman te ba benga nga pena ko benga donc ba bombela nga déjà pour ba wana bolingo na zana ngo pa mère soit benga 3h na ko m'appelle 3h ba bombi ka ba bi o pesa fo ata mona njela ba 3h ba bangel penga po ba bi ke ngande responsable ya makambo ngo so bi pe na njela ba 3h wana kutana ba fo bato ba katio mais ebembe ko mi supplice ebembe nani si kwa usunga donc et ça là il pena passe même jusque là et ça bato belé ba benga na comprendre que ba fan belé mais ba warrior penda bazana na monde pende belé pour na juba numéro 1 koni ya ndenge na ndenge félicitations moi na tout na te c'est qui s'il vous plaît poza ngongo te na senga ka merci na senga ka merci ba to pe ya mutema mawa lokwa ba yebike matangeza kelo mo bo il faut mutuna mutazo contribuer selon niveau na ye voilà ça c'est bien et ndetolo ba courage toujours au beti solo ya appel splaner mbongo au travail pe na ba artiste belé et on a autant peut-être Maestro Fabregas et puis l'artiste on a une chose que je déjà appelle il y a Maestro Fabregas pour nos conseillers le bata et confrère nangato frère nanga et mes condoléances que je peux déjà appeler en tout cas na minute
ya na rappel mususu kutu naza pe na posa na zwango toyebi po déjà mutu soki aza mutu azaka malin ata bengi yo ok nango wapi parce que na moment oza na posa mambo na bia appel moko ekoleka 10 000 appels ya bato baza malin mais appel moko ya vrai ça suffit nazwaki mpe félicitations na Robino Mundibu na baartiste ebele bapesa yanga mpe mes condoléances pardon elekaki nango mais moto openda oyo etouchaki ye eza ve nanga aigle etouché et puis a contribué voilà ndenge olobelaka Fally Ipupa oza conscient kokoti mpe mo barankine ebele nde toyebi musique yango ekendaka bato peut-être basepelaka na Fally Ipupa te okota mpe baconflit ebele esko ozwi pasi ozwi matanga yo mpo oza victime wana te ya bandeko baya mpe matanga te mais oui oyo akoya c'est bon oyo akoya te c'est bon mpe toza wana te mpo tobanda na banda kolela kingani ayaki te esa nango eloko te omoni voilà donc eza matanga ekoyela mutu tu voilà na koasime ti suka ti na okekunda mer donc voilà jusqu'à maintenant baprogramme ozwi na ata en tout cas lelo na soir nde tozosangana omoni malgré famille na ye bapesa ye mokongo nga na kosala te makambo mpo bafamille na biso to babantu batiaka boye ya lingi olakisa nini normalement ata bango kuna basalelo te mais fo nazwa lobi déjà kotia ye déjà na morgue namoni ya bilongi mosusu oyo ntango bande kobela bazalaki te mais lobi baye otuna ngai oza nani pendaki ngai naza monani o comprendre heureusement nabengaki siko moto oyo nayebi aza likunzi ya famille na bango nde nasengaki accès mare na nga dayeske nakomeme na morgue po bato tu oyo bengi olobi nga na yo okuta bango ata motu moko taza donc ngambo nazwaki na memie quoi voilà nga na ozwaka accès et puis naosala voilà merci beaucoup toko accompagner yo je crois batebele pe baolanda yo opesa no badetail mosusu peut-être puis na suka mais okoyeli likambo na kosenga Daryl oza devant caméra et tu peux dire quoi en globalité na pas okoyeli yo na bato balingaka yo na bato basoutenaka bino et puis sopoza na message à relancer les sous pas veno Fally Ipupa parce que na ndenge ya ndimi il faut koloba ngo mpe soutenir yo kozwa matanga ya maman na bino en charge message en moi en tout cas encore une fois na kosenga ba merci ebele pa venanga Fally Ipupa aigle voilà en tout cas aza mutu et puis na bato ba talanga to solana bango ba ona ba contribuer en tout cas pena naza na responsabilité boyebi matanga kin et comme avec 5000 voilà et kendaka ba libulu makambo eza mutu nyonso aza na bonne volonté wa monique na obligé mutu te yo kaka il faut pesa au pesa donc mutu nyonso aza na bonne volonté ata $1 $2 $3 selon niveau ya mutu donc WhatsApp nangeza na page nanga wana Splendeur bon officiel soit cliquer ka wana donc ele kanango bien quoi message nga na opesa pendeza ya mwana na bato yo baza na posa ba rejoindre nga na matanga bazela na soirée ya lelo na ota programme wana na page officielle nanga voilà il faut c'est que tu confirmer que Fally Ipupa azui charge matanga te tango singa lisumi non a contribuer na nous en attendant maman qui est na mort oh déjà venanga Fally Ipupa sali wana so ba bi 100% via sali déjà na moitié voilà donc déjà sali na moitié pe onga nazoloba selon pe ndinga nazolinga na kendele makambo pe mais soki na bina kendele nga makambo bongo te déjà kokina ngo pe omoni voilà mais na ndenge mère pour mère olia solar nga te si ta mususu ba kozwana nga mususu awomona te mais na lesa yata oyo nga na zui po ezana ba neti mbongo wana o venanga Fally Ipupa a servir nga ponga mona zwango nakangisa ngo na mdambo montane ekoma nango me okanisa na mdambo apesinga diku mais kwa nini pona mère adaye ni ko laksa déjà malheur musu pesaka bonheur eza option moko mo efungwa mais puis na liwa mère na mona suma kamususu liboso ezote yanga quoi voilà merci beaucoup Splendeur Mbongo encore une fois courage déjà et zanzela na biso nyonso donc voilà mère atiki biso mais
tout on a les sous très fiers n'engé au message déjà au salon ils a tellement quelque chose de bien des concerts il a fallu pour pas Esplanade Mbongo je crois tant il fallait pour appeler ça qui visa n'a pas concert au Tcholika na mon présence na yo tout ça mon kendagité mais l'artiste aussi on a des concerts na Poto vous a déjà invité en tout cas on est à surprise voilà exactement ba surprise donc bon c'est la cas jour J so mon Splendeur c'est bon so mon peut Splendeur té pour les laté donc tout c'est la surprise vous a surprise voilà et un concert voilà ok tout c'est la plus grande surprise exactement Kitoko Splendeur Mbongo vite fait ce n'est plus vraiment l'actualité mais et l'obama peu moins mingi bref ce n'est pas vraiment habituel ni l'artiste a fallu pour pas et tous arada ROP ouf soldat va concert tout déjà mais jusqu'à maintenant un peu bien oui bien mais jusqu'à maintenant des témoins est calé ils a dit à nini tout le baba ina bango pe batuni na bango déjà teza na ngo ko calé te moment nyonso mutazaka bazaka na mbongo te poani baloba to ça la relation voilà so za na relation mo ya 50 personnes lobiso o azangi o mona o azana ngo o so azana ngo te o lobi kuna azana ngo donc yango baloba mutu faza na relation po so zaka na mutu moko mukola azana ngo zu mukola azanga ngo okeleli voilà yango baloba faut ko zalaka na bato belé donc tam susu écoute na ba période oyo bato pe ba na moi ba calcul na bango mais ba congolais belé baloba ke lokwa na koti ba concert to de na sa kayu na nganga na suma na ngaka bié lokwa concert eza na juin to juillet na suma na ngaka na pembeni ba moko na kayu na ngana na sala wana na kota mama pa na sombi de billets mais eli ko ba te ke fali ti data ko beta e tikala ka bongo wana za aigle donc plan est kotonda nango ezapé ba période tamsu bat ba le kanango moi ba koko soeza voilà ça c'est bien l'artiste a ça avec émission aloba ki belé mais ba te belé ba tirer un peu essentiel na ndenge na bango surtout sur le plan rouler sa musique ba réaction ça tellement belé na ni même kulut na biso Félix Oazé quoi alobina d'abord moto il faut qu'on misate il faut ba ndeba ko misao parce que oza ils ont grâce à Batouane et puis à lobby même Michael Jackson aussi a rouler sa musique européen ça va mon banze mon les la chaîne internationale ou tu attends qui wana tu peux dire quoi par rapport à ça comment on a tout na pourquoi na plateau ba artiste na biso ya mboka so ko makambo fali pourquoi ba Michael Jackson ba bimaka donc on habité ba mona ko ndire mutu moko boye soki azoya binomo boloba au moins soki mutu moko mutamakasi so azoya anzo to mikie mais bato minene ba mi balé mais au mona ka ba komo baksama edi créance lusala donc au mona ke muta za ye moko me bengani ebele skota bengani ebele ni ko laksa muto yo ana fox moko ya osakana te photos za ebele kombo afali misa ba Michael Jackson kombo afali misa ba Burna Boy yo mona ke artiste azana mboka ndima za porte parole à Burna Boy o ata mukolo moko te Burna Boy alobela makamna ye. Par contre, soit reconnaître fali je muso fali pas ko fana na plateau solo lié. Bat balinga ko diminuer fali mais atombola neta mususu lili wan. Tala siko niveau tam otomboli lili wan wana na ebiso lili wan atali yo. Mais lili wan atala fali. Voilà. Moni et puis soki na ye na côté ya kolesa musique to confondaka te mbonga matolo na mbonga musique. Na Congo actuellement fali azilesa ka musique te. Musique ekoti c'est la kaye. Iye azimbongo wana akesa la clip. Ko la clip eza kolesa musique te. Yo musique ekoti lo mbongo nde ayemba bat ba 100,000 bongo. Somme tapé c'est 100,000. Soit ça les clip il y a 30,000. Est-ce que on a laissé musique? A laissé musique te. Ce qu'on met sur une mbongo ya matolo o bakabelo 2000 balles. Au sali clip à 1500. Au moins te ko souffrir, o laissa. Pour écouter la musique, mais écouter la matolo. Voilà. Donc on fait un mbongo ya matolo, un mbongo ya musique. Fali so ko écouter na YouTube ne ozomona ke tipo à côté ça gagne mbongo pendana na musique. Longo la mbata part. Donc mbate zale zalate à côté ça gagne mbongo na YouTube. Donc il y a un moment il fallait appeler ça qui conseille moko bien. Conseil wana na comprendre tende ba artiste ba zo mabe. Fallait ba zwango pendana motema. Ba ko makosalela ngwa te biso pe na YouTube photo matisa ba ko motala biso. Po ngana lo bato nyeso basana na ba million na YouTube
so babetaka ba concert te seke za ya lukute za ya booster fali moyo lo ba ko booster za te pour ba million asala reza ya solo yebisa nde to fina mboka awa les artistes nini banda to côté 2000 to na 2023 nde to côté 2024 na beti ko le kafali et puis fali alobaki na na beta 52 concert mais congolais azo calculer ngona anglais ya samedi dimanche ya Congo azo bate ba concert à jeudi ça la mercredi ça ba kota na page ya fali ba kena ba calendrier ba mona ke ba concert mususu no ça ya ba mardi mususu ça ba mercredi donc congolais azo calculer anende za kata mususu na so 58 mois yazo calculer bongo nde fali alobaki 52 mois nde fali alobaki 58 concerts tala niveau calcul donc azo calculer on a samedi dimanche on comprend muto abeta la samedi dimanche so qui salle o abeta la pour ba samedi dimanche zango va place ba 200 personnes so ko tieneti concert ya o teba ba ko taneti $10 ça la calcul $10 fois 200 et ça li combien ce ko comme na l'arne voilà moni ce ko fali o mona na ne abetaka trop aboujaka trop et puis fallait aza artiste moko rare abetaka concert moko banda to lembi page ka publicité concert moko fallait ça pub ya ba concert ebele so azlongwe oyaye awa atingama te lisu moko alongwa déjà wana et puis na komi ko kama ko to via vandi pelo baka posa batuner ba vena biso ba gali wel donc ya vandi pe na ba musicien boye asali pe mission mais eloko sikoyo place wana na mona za professionnel pour azo décortiquer ne banzimo album te o ba musicien nyonso na Congo ba sala ngo soit musicien album on le kana ba musicien na plateau akomo la sabat banzimo asali fallait soit musicien album afin n'a pas na parler ayebi ke côté la bino sans forcer niveau on a peut déjà à l'écart mais ba musicien stress pas ne so qui na ye côté ya musicien nyonso faire référence à la ngo faire abisa dynastie afin ba musicien na plateau te mususu sikoyo yo posa na niveau ko sala ngo mais le kolo quand on niveau mona fali oboye eti ko na retard on comprend moi ete ka banzembo no bien zate po yo ko kasile to ko mi pe ka fali yo pe so bimisi ko le kanote ko beta o mone betite mususu po beta fo leka voilà ce ko ba misusu ba leka ka pe me betite so journaliste abi akomo so nta sko journaliste ba tu ba bebisi ba journaliste lelo ezape ba musicien mususu ba leader mususu aye na TV banze mususu esimba ta komo ba ngam na ye manze motelite moni o mutaye manze motelite papa tangane banze mbosiko fallait aya katenga fallait na imba liputa ale kango dakala akomi fallait ba dot minutes voilà merci beaucoup moni splendide ambo na simba côté ya musicien mikumisa raté to confondre raté musique ya libanda yo déjà mona maître Gims attendinga bande ozana ba Paris bongo est-ce que na Paris ba chroniqueur na ba chroniqueuse basé belende toza na Congo makambo wana ezalaka te parce ndeni bato basala la comparaison eza lokwa mutu batu na ye nini souhait na ezaka nini un jour on a pour ça Barcelone ebeta na Léopard na finale la Coupe du Monde est-ce que ezalaka parce que ozomona ntan batu na kesha fali mutu azoloba ke Michael Jackson na mikumisa te Michael Jackson na bando aleka bémission nini eza ndenge mona biso te fali soki amikumisi te na kumisa ye et puis amikumisa ka nete ye ba œuvre ndelo ba mais soit kutani nango il faut sans ça pour aller gagner l'émission trop te voilà merci beaucoup c'est un bongo juste là ba question d'actualité to la li to la mongi biso stomoni maestro Fabregas na frère na ye equalizer OK ba collaborer aidaka na début ya carrière na ye azo komisa azo présenter master na ye mais ba te beli réaction ba to ba moni mabe comment est-ce que Fabregas a komisa equalizer mais ako benga komba fali te ya benga fali maputa fali liputa donc amiki ko tatonner déranger pas ba te belé au moins na âge ne wana est impossible abenga fali liputa asali yango asali yango ayebi au moins muto asali eloko ayebi asimba mama mutubwe eza automatique osali osimba bwe babenga bomba mito mais bino bola na makambo wana te po asukanika na pardon omoni mwana muke botika ya sakana asa makambo na ye alobaka papa pardon wana eza na kopa mutu akosala ne bongo et puis akosuka ne na pardon donc pona spande yo mokolo moko te
mukolo moko te Fally Ipupa banda bana musique ne afinga bato polo ba osinga pardon sala mukolo moko te et puis on dirait pe na Congo makambo wana pe ndeza la terre vous comprenez déjà kosenga pardon na kiti eza déjà Fally déjà agumbaye Fally Ipupa tant aloba mutasali mabe kende kozonga na kiti wana osinga pardon olongwe poke senga pardon Fally aza mutasaka na été et puis eza normal Fally aza unité de mesure soko moni zo betelo mo boy peut-être bat bazo tala yo mais na niveau na yo so lingi soko bat batalo na niveau Fally fo beta soko likofi Fally maputa bat baoya mais yé batam bat baoya na baoya te po basumba habillé ba koyande po bala so sali kolo vous comprenez lelo ba warrior ba koma ebele na mokili donc oyeli Fally mabe ba mpe ba yeli yo mabe oyeli Fally bien bon peut baquer non bien donc eza penda bongo wana eza makambo walanda te po soki mutasuka na pardon ba ki paraete bobi ki après avoir ko sala ya pardon ya ki pate ya ko senga na mutapusu pardon donc il suffit ka legi pe na voiture na ya ketika mutapusu a ketika na quoi tout y est pour ya mutako a tout après au senga pardon musicien le plus dangereux le plus malin na Congo eza mutano tangi kombo voilà ah où peut ça raisonne où peut ça raisonne oh mais on a vendu na it ah bon ya ko tinda mutu beta likofi mabimio sali bongo pona nini à côté de ce mouton te azo condamné mutu ano sali bongo pona nini mais betino mais yet comprendre donc ada très mystique vous comprenez mais biloko ana moni na vie ba biloko mususu parmi pe biloko po azali na moto na ye parmi pe biloko ezong sala mutu sima soki po komi ko sala makambo moko boyezo même la mission Nzambe à mon ango eza bien te même biso bo eza ba biloko mususu to linga koloba te pona ko pesa ngo makambo voilà ba biso pe boye ba sala pe na click moko boye ba sangisi pe na batu yango ba so ba liba bo mamutu ba bomeka place wa botama ande yemo ko ta vendre ayebi comprendre sangisi pe na ba click ba tona ba tali pe na ba yo panzeloger tala carte eza bo ah bongo yo déjà mona mutazo luka bazo au téléphone pour aluka makambo sola na Fally ah et pour acheter bato na $500 batango pe su bata komini na yo c'est pas n'importe où bela wana na lobeza na ngoma makambo te na koya na TV pona lo moni na nicho naza na ba choc donc eza pena ba question na yokutu biloko na yoku na linga komona ngo lisusu te po déjà muta sala bongo eza lokola et alongwe musique azo kota pena na nini et puis mère na biso ava kuta daya bande ko lwambo asala boy na muto ale sakanga déjà maloba tanga ko bimisa bongo heureusement ye moko alimbisa ki dossier po eza moninga place na kolela aveni na biso yango ko elandi aveni a grand frère na ye moko ya maître parce que place o asala ka siko na master mona pesi bambote dalimbinga vous comprenez ce qu'on a rayon et ana mutu moko ayembela ka 3 kabela ka ye ce que mutu wana Aza siko pire grand frère ya madame nanga. Okay. Donc quand tu te mets dans aloba tika vanda nao abetela pe ni lisolo ni mais mukolo ye moko vanda soka meki lisuko sala mona pena mutana 20 pena pala bitika biloko ata ba 500 balles ba 1000 ozo souté. Donc mukile za na oka muke. On comprend. Voilà, eza bon. Merci beaucoup Splaner Mbongo. Et c'est l'actualité malgré Bimeka lobby Chemin de la gloire, album hérité Watanabe au Batebele pe bazela ki yango. Splaner Mbongo était musicien, ne voulons pas bimisa album ensuite on bon. En tout cas, ndenge naza éprouvé boye mais naza ka musicien soza na chombo zanga kuda été na yoka moi 4 chansons moi vite fait pour moi album e koza 15 chansons mais na boyo ka banzembo ata moi 4 5 na yebamba moko ndenge album eza. Pour nous avons commencé. Voilà. Mais au cas où quelqu'un dit oui, c'est bon. Ça dit banzembo y a bien déjà yemo ko bimisango bongo yemo kazaki convaincu. Parce qu'on est ni ngana yo yebisa batu ke yangote. Mais na lito inangane na yoka ki na monique musique est agréable. Donc est agréable. Musique a bien déjà voir na déjà capté la communauté ba bien. Voilà. Donc les artistes ya mukete. Donc voilà. C'est bon. Merci beaucoup.
et tout le monde peut me réaction va te belé parce que j'ai album na jour mon côté ou to comité à mabé mais banze ma bien zali oyo mo ba album na mukolo moko ezaka ba bon musicien ba fan et senga bazwa ta mais après na musicien musu aza na forme ba fan foye banzembo il faut ezwa temps vous comprenez foye banzembo il faut ezwa temps omoni lelo problème ezate ba album ezobima mais sko ndeye moko na landa kene émission papi moma bien moi mutu musu abimisa album mayo beta ba concert après 3 ans dans album de manango kala mais ani na ba concert te donc yependa bimisi bongo déjà mutu koyoke koloba bongo elingo la ça yeso ka bimisi avec un concert comme ça après 2 mois voilà toi après 3 mois siko Mexique kana osenga mingi na fali ipopa nenga zongisi siko musique na poto eza pena so sali succès et koti esuika na communauté te bimi obeta pe lipa parena na yo obeti pe mulangi arena na yo mbeli arena isifika eza la arena pour falinde ayo la sabatu ke tala arena yango omoni lelo na Congo to na problème mo fali mutala kisi biso arena elinga koloba tenga na yo Alvin Tovandi tokobi mape libanda tomoni wa komi nzungu arena toyepe tobeti lisolo ba komi nzungu arena mais to na incapacité ya sa nzungu arena mutu mususu kwa nzungu arena ana obiso tolobe na munoko asali yango alaksi ba tutande basala yango voilà c'est Fally Ipupa donc amoni ba contacter et puis ya beti et puis ya komi osaka na ngwa pesi batu nyonso bu ba komi osala ngo voilà merci beaucoup Spana Mbongo ba internet ba bige banzembo et kolongola ba médaille ya mwana nzembo kolongola ba jetem ya mwana ba date d'anniversaire ya mwana en tout cas banzembo oyo kolongola ba médaille ba date anniversaire ezaka banzembo Fally Ipupa ye moko ni mo yoki pena chemede la gua banzembo oyo kolongola ezaba point na banzembo ya Fally Ipupa ye moko pour Fally Ipupa za nyama et puis azana banzembo koleka na banzembo a utosa na formule 7 banzembo ya faux vous comprenez ake aokende pena likolo ya faux pour aza bosser ya za guide suprême ya génération donc banzembo ote elongona ngonda te album ne bonne chance en ça album na bien voilà et robeta nzamba sunge beta abeta pe production na ye mais kolongola formule 7 ezaka Fally album na ye mo de follow la mo mutu mususu akolongola ngote yo kolongola album o ebeti un an et ça la ka succès et puis ebeti si mutu tala ebela ba concert pour olongola ngo ifeza na succès te ka succès te côté succès te il faut ebeta et puis ebeti ba concert le ko la Fally mais beta pe et puis ba concert ya forme que mbila tondi communauté congolaise ebo ya Fally Ipupa abeta mais mbila ye na ndenge po bana mbila oyebi ke Fally pena musique ya Congo ezali na problème poto beta na poto mais Fally Ipupa zane na phénomène na problème na ba combattant tabeta kana ye so ikuta za kolo alinga sepela nango bango ba boya ka mama beta ya beta kana ye mais asali ba effort azuita pa fongola ba porte ko ba beta na poto po Europe eza munene ya na ba chambre belé fois ba na fongola moko ya suka nde tango basopa kimbila yo ki banda batbatie ba date yo ki bokecho azoya to boy côté déjà frappe ya Fally ya mbila et balusa bokecho cerveau yango aloba ki azonga kin tala siko niveau abosa ke kin so ake atie makolo côté za mame ba kotumebe voilà mais siko yo makamba Fally PC vertige to fanda ka bevia alinya zonga kin te vie ozonga kin te wala vertige donc musique ezongi na poto tango ezongi na poto batutu sikoyo conseil on appelle ça qui cause la producteur te pour producteur ba comment passe pour ce producteur aboa ki lisu na Congo akangane ka Fally eza lokwa na kacha mai wala ngimtema so ya aboa ki ndobu na ba ngimtema be ba mise déjà ba comme se produit na poto dina serena yango ya Figola comment est-ce que ba hotel est-ce que c'est Fally Ipupa nda zaka mise na Kinshasa na Congo papa tozala batu bino nyonso bozali tambo vandi eza lokwa ba maître ba ebele ba bani maître ni na leki ba maître tout na makasi maître moko yebisanga mutu amisa mbongo ana posa ba betele mutu mo aza makasi atuni siko na maître bino tout ba maître ndi bo makasi bo miselanga maître moko abeta mutu yoka si ba te biso to te fo moko kaka siko ba mise peso ba vandi bango nyonso ali bo misaka moko producteur aluka te mbongo ne beba yango moni ba rena tango esala ma ya sika faut ba so Fally pour Fally tanga robeta ngo mutu nyonso akoma misu na arena
Yeba tant fallait abeta producteur apese mbongo. Yeba continuité ce qu'il y a congolais yemo abisimo on approche. Kobeta rena bino tout boko beta mais obeti ndenge morote. Omoni c'est pas des ozala mamulo ba. Ministère moi bimisi mbongo ozala. Omoni mutu oyo azobeta concert. Bon je vais te parler pour nini na faveur ya Fali. Alvin. Toute la musique. Alvin na lobi. Omoni Fali ezana bato ba obanda makambo oyo na bandite pe baza. Mais à niveau na bango so moni muta bandi eloko fallait bandi on a testé ça à niveau là tape sur 5000 6000 wala moya gaga te la bandi la bata batu no bandadi et donc à 6000 bandi fali moya Yolanda ezate fali nde fois ça le loko bino nde bolanda. Voilà, merci beaucoup. Son Mbongo, il y a une photo où ils ont les capés, je crois que on a déjà tout le monde hérité Watanabe. En fait lobby album mera lobby na ba TikTok to une pima ba réaction ba fan et on a ngato solo là to moni wata a reçoit photo et couronne azif pardon couronne c'est ma deuxième photo à la ce qui veut dire qu'azif couronne à la ba ba juger en que abotoli fali pour pas couronne eta que king et né à la tiango kasi waneza logo la bat bazolo ba makambu o bango moko amonite mazolo. Est-ce que bango ta mamoni alati couronne bala ça sko vidéo o abotoli on amto fali alati tes analyse bat basami mais eloko batu congolais faut raisonner a raisonner que loko mutu nyosa za roi mais na royaume na ye to apena ba roi ya Kisensu to apena roi ya Bandal roi ya Makampane roi ya Bumbu roi ya ba roi bazebele mais est-ce qu'on mona siko so uneti roi bientôt je reine Angleterre au China reine moya Nigeria est-ce que baza l'événement ko bandenge mokote bango tout bana bango ba roi mutu tout atanga pe na roi na royaume nanga est-ce qu'au niveau ezandenge mokote donc tant ba sangsa ba roi nyonso ba luka roi azana 11 au monde ezala fali poupa pour le na Congo mtali fali azate nani wa c'est on les analyse na yo te na Congo mtali fali azate ouais c'est l'analyse na yo o ebi rivalité ça rani rivalité za la communauté ba uto bimisa liste awa sauf fallait azaneti par exemple to lo sauf fallait za 9e rivalité ne fois le 10e na makambo nyonso o kuna ba Cop Award yepe kuna na sima fali o kingani nyonso ka fali moko fali na bien na 2023 ba mise be ba salaire featuring na ba tupe mususu ndeni kaka ekomi fali moko ndi azwa single platine donc ba featuring ya batnya so ça na Congo ke na ngopamba omonite biso nyonso ana Congo to la tarape lubute mendeni na maison lubute so komi manifestation ba sala ba nini ba benga ba fali moko c'est biso nyonso pirate omona donc omona ke fali makamne nyonso akena ngo ya solo originalité musique ya original asali album ni akota ngona ba maison de production nini o bateka makamne fallait comme da world loko azakane congolais yango to mona ko ndire muninga na biso voilà batwa zo ngote ke o wata botoli fali couronne yo bike wata na royaume mais à niveau na yi na bien pour na ko botola fali place wana za ezo senga makambu ebele ekozwa yo temps fali ipupa moto asala défi moko ya bien atali penda we ranson papa na biso azan 4 makolote ba ndo tonta stade wana bango tout ba vandaki mais fallait azwa beti stade apesi ba nyonso buba ya obeta stade kaka le même fali ayo ozonga abeta double stade omoni sko double stade ngana na pesa conseil na ba artiste nyonso ya mboka yana ba misusu na vie basala ke loko abotama nango naturellement et loko fallait ko sala tondisela ngo bata bomela ngo batute mais yo fo bomela ngo bato. Vous comprenez, yango tant aux otala na simo otala liboso batela la famille na yo. Soko otali bo agency déjà kendaki. Otala bo pichu déjà kendaki. Donc nini o gagner nini po Olanda fali na double stade bat misu ba kende. Pendant que yazo so akise bat mais yo mo un problème. Oto ku fait la mère bat balobi yo lexi mère o bité mais yo comment est-ce que vous cherchez bat misu ba bat. Est-ce que mutampia ka so ko fait le mutu baloba reza ye. Pas comme un bon. Ah, que pas comme un bat misu Alexis mutakomi na là. Boka batamo Alexa. Nabia, eza batu misusu pe Alexa batu ya komna wana la te bazape. Kasi tendo kya boyi mutu na buzobati. Akom ola komana la akomne pe na la ta ko akom na bominde ye. Bazati ko boma mutel nyolo bato komana la eza sko ça dépend.
Vous comprenez? Mais na milieu na biso ya ndule bato batika siko kobeta muziki omoni nde baloba tolandaka fali te batika pe ya solo ke tolandaka fali te mais omona kaka mais naya komona bango lisusu bakomprenaka na bango makambo bien te est ce que copie eza mabe oyebi ke yo koza na originalité biso tosala esika photocopie esungi kongo mobimba ye pas zwi photocopie ana ke multiplier yango ye pas zwi ake multiplier mais originalité eza nango kaka epa mutu moko donc copier fali na makambo azosala ye aza nde na originalité mais esunga bato nyonso fali abeti barena na ye mutu nyonso linzanza rena mais eloko siko ezosala pasi lelo journaliste afandi na plateau na ye net namonaki frère na biso migeniema omona mpenza afandi na plateau na ye mpo na kanda fali abeti barena aloba miziki eza basale te tala niveau ake touche susu na vie na biso Nyoka Longo Nyoka Longo ndabetaka musique na ye bomonaki place abeta basale eza point moko soki osimi musicien wana esalaka epasi musicien nini abetaka musique na ye po abeta basale te aza te opportunité nde soki eyeli yo te moyo obeta mpe eza te tala sikoyo niveau buzoba abi musique eza basale te ma azwi tige na ye ya mikro atelemisi liboso arena voilà azobenga su c'est mbongo totika expérience na ngwa mokete est-ce que komona te kosala mpe mabe lelo otango kotanga kaka ke fala beta boye lelo soki falango mpe lelo aza te mo teke sobini botiaka fali nde musique yango mpe kufi topesa mpe chance na bandeko bazobanda malembe ti bakokoma mpe na niveau en tout cas na minute oyo tosalaka losambo teke fali azala te mpo soki azomoni musique ya Congo bamisien libanda deja bakata bamisien nyonso bakovo fali siko aproteja bango mpo babeta bango bigogo te omoni bigogo oyo baoso fali aza te otala film ya Jakisha omoni bigogo batozoya bato balili donc fali akanga bango atelema siko na porte azozela gaz mawe te pusanaka ko peti nanga ko bino yakaka ko voilà azotala bato bazoya siko tala congolais mutu atemi na porte azolinga longole maboko mpo bato bakota moi j'avais rifi papa eyaki awati ntango moi j'avais rifi ekangi bato place ya bouge eza te fali ntango avandi kuna atali aye mpe na babiloko ne akontra yango babiloko nasalaka wana oyo bato lelo bavandaka nga na ntina yemba banzembo na bafrançais lelo tout le monde akenda français fali moto abanda français te bave beaucoup mpe bayemba bafrançais mais ye azwi ka français yango apesi yango augmente yango na niveau na ye po makambo nyonso fali asalaka eza te ke ye pa yaka kokuta mais asali yango bakisa fali aya kokuta musique ya Congo place ezalaka asali effort apusa a réduire peu minutes urbaine nzembo ezanga mabanga nde ba artiste msu pe ba ajouter moi quelque chose de linga na bango na musique voilà photo ndima pe ba nzembo ezanga mabanga et puis lelo nga moko na vandi penda na pesi honorable Léon Mbungu bambote donc muta tuti sanga na eve na nga junior bola po na bayebani na ve na biso fali ipupa ve na biso asuki na 70,000 balles po ayembila ye sko ve junior bola azoyebisanga ve no makambo aloba wana na tv za pende ya solo na bi honorable Léon Mbungu comprendre ce que c'est solo po abi poto yebani to suki 70,000 sko yo muto yemba bat ba 2,000 ba 3,000 ba 5,000 fallait la mningano so siko o 70,000 fois 15 soit zo mis album à 15 chansons et ça li combien donc vous en ndenge moko te yango ye atika koler sa musique et puis so lobby bongo évident akoya obondelo te prêtre neni no lobaki 70,000 tisiko vous comprenez autant alo basuki 70,000 muto pas passer 50,000 maboy voilà merci beaucoup Splaner Mbongo merci je crois que comme na penza na suka émission na biso oza matanga Splaner Mbongo oza matanga je crois nena lobaki déjà on l'a fait déjà message et na passage na ya lelo soki tout ça la conclusion de l'émission lelo ya mamunio sur lobby surtout mambo ya day parce que oza un moment ya passé dernier moment oza ni parce que to mi penza na suka oui en tout cas na batutu balandi ngai message na ngai ya suka ezali na minute oyo ezaka mbongo te voilà minute na zona posa bato bapesa nga makasi na ba conseil donc omoni nde nasala émission namoni eza moi moment moko boye nasala neti nabosa nango voilà ça soki esili omona na ozonga lisusu na attitude wana donc kosolasola mpe na bato ezosala mpenza bien mais bato baza na mposa bacontacte nga ka numéro eza na page wana mpona makambo tu ezala finance conseil donc
soko moni finance ezate ko banga note yara kaka conseil pesa bien, c'est important voilà. Voilà, merci beaucoup. Bah dédicace ça va tomber ça. Et puis na pesi mbote na créance Lusala l'ingénieur le plus célèbre Christian Bonanga Toxic na Paris, ya Willy Mouchedi code mondial. Venanga Edi Badiata. Ya ser na biso nana boduga Fiston Koloke, Coco Dilasso, Soule Kauka. Donc na pesi bureau mobimba, ya venanga fali ipupa bambote na bango quoi. Voilà, merci beaucoup. Et na bato tout balanda biso et bato tout pe balinga spene en bongo. Ba ibaka muninga malamu na tango ya passe. Et puis Bible le bito les na ba o baza kolela, ils sont tellement important de soutenir ndeko na moment ya douleur et puis moment ya passe. Et ça tellement vitoko. Ona bandeko baza na posa kotonga bandaku na bango ya ba rêve na bango parce que lelo qui chasse ezo fongwama. Pourquoi pas kotonga ndaku ya rêve na yo nengo linga lupangu mezala. Pourquoi pas au bon mambongo na yo na mabele parce que bilobi nini rozalate et surtout que les espaces mo déjà développé bandeko mingi bazala bandako awa basi batonga courant mai makambu tout eza kitoko makasi donc awa tozali pour na ba contact nyonso bureau na biso ezali bongo na commune ya Lingwala avenue Kalembelembe numéro 256 botunika na flat hotel Tenazia donc eza non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala. Donc boye wana bokuta bandeko bazala pona kopesa bino ba explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro o bomoni to teli bino na se. Et puis moment ya passi et ça tellement vitoko matanga ya kin ya lelo et les na ba mariage belé faut louer salle faut ma belé ndeko apesi ba détail nyonso lo biazaka yemoko mère aboteka yemoko pour te belé bazo na idée ya o mandia tout ça non aza muto a se plesa rabino aza muto a ça amsana et bien il faut soutenir ça tellement qui te remercie na château Kolo réalisateur Yann Zambé pourquoi pas aussi Dari Dionté ça derrière la caméra Gilles Vazolandonga aussi pourquoi pas aussi à mon boss Vincent Chilouise merci aussi na bato tout balinga rabiso maison Ephraim maison était la papier à qualité ba matériel bien ba drap à kilo ba papier peint donc bato tout penda voilà et là comment on a sous qui ça wana penda au moni faut aussi ça makambo ko tsala makambu na place na voilà les locaux comment on vend pe boye et bela ba musicien ba gafela rapé fali poupe au moni soko juneti première la zavie na ngati à âge soko ju ba frère na biso ba déplique ba ni oui que so ju miel de son bokena ta na Ghana so ba termina fali poupa au moni ba fano ba yaka ba kangana ba star ba photo ba pesa miel téléphone ba kanga biso photo Falinda Roloba boye te ye pas artiste mboka laga nani miel lali miel au mona siko artistiquement plané en bongo auta lelo yo posa artiste et ça la peut bien lelo to faire na plateau to beta peke plané en bongo aussi parce que tant on ba miel aza collègue na musicien oui voilà na place que lelo yo fali a ça la carrière na yo pe aussi plané en bongo au monte que tant yo ko critiquer bandeko ba retourner peu bongo yo moko za musicien nazo critiquer te parce que lelo miel de son au lobby c'est normal pour nous ça na niveau na et puis courage na l'artiste na besoin parce que niveau ya mwana tozana ngona posa au moninga na lelo na linga bo même mutu azobeta na orchestre nanga soka leki batunie gaz mawete na splendeur na za 11 ya koyebana musicien na ngwa za na orchestre falo ba gaz mawete le leader nanga asa la magie te splendeur faut exacter na baté na ndinga marginal ba ndinga vrai que musicien beta ke pa nanga lobi ke voilà za na 11 par rapport à leader nanga na biso pe tozoya comme le na Congo ezaka bongo te so zo beta pena mutu leader muso aleki mozoya na te vozolo ba ke leader nanga leki déplace za mabenga na lobi ndenge nini combien so tie na Ghana ba fanatique ba kopesa téléphone ba kangana fali photo au mona sikoyo yango na loba na sens nini ke ba pesa ka fali ipo par respect bango ba yaka ko tshaba point moko boye bazokata point wana eza bango na sens wana on comprend biso même nga mo pesa na kena fali pour bamboka mususu ba kopesa pe téléphone merci beaucoup Spana Mongo voilà merci beaucoup comme je disais Spana merci beaucoup. Comment nakata Congo fali pour payer la batu 100 000 au monde na ba artiste bazoya ke
Oh, bino bomoni place mettre Gims avec Alisola ou yembe la bato 100 000. Au moins on va ministère quand il banda. Combat fali et benda kaba. Au moins fali aza examen à passer. Question à passer devant valider. Question fali ezaka question mais comment définition. Définition on est senga au comment na ki. Est-ce que les soutenir fali c'est ko diminuer artiste msus? Tu peux pas dire référer aussi à ça maman. Est-ce que Gims to bona boy ba loba ba monter ba nzemo ba imba. Ya mona place Gims aimbela mutu. Donc au moins on a déjà asangisa kwanga tamsuna pile so les poisonte. Donc à sa comparaison mo boy ezakate ya moni ba ministère belé bazan à Congo so multiplier bango par ba pays ba tout nombre multiplié par 0 est égal à 0. Au moins peut-être au vandi boy so ko lobineti yo tangela comme musicien on a ebiso que devant fali ba tout nombre multiplié. C'est pas de côté nous est victime ko oh comment on va comprendre fali pourquoi musicien té au moni ko loba ba valeur ya moto et dit ko loba moi je suis fali voilà et lui déjà est victime pour fali ko kanga maboko est victime et d'ailleurs nango mais ko zala moto et lui tout voilà merci beaucoup Splendeur Mbongo tom penza na suka et je crois ba te pili balandi biso et comme je disais maison Ephraim et pas papa Eric Mkoso Masolo maison Ephraim maison était à peu près à qualité badra kilo ba matela ba rideau ya bien et na prix encore abordable référence à la photo à pasteur Moïse Mbie et pas papa Eric Mkoso Masolo merci aussi à Kevin Katumba Escobar papa na Daniel depuis États-Unis d'Amérique pourquoi pas aussi à Power Travel. Power Travel, comme je disais, c'est une agence de voyage où ils sont à Kabatou pour bakota Mboka ya Canada, bateau tout bana pour ça bakota Canada, na visa touristique, to étude et na ngonga muki et puis na monta muki avec assurance et sérieux et Power Travel les ana pour na kosunga bino et puis balasa qui déjà concours il y a books d'études et banaki depuis le 1er mars c'est aussi la bongo tu le dimanche et na opé ça na Espagne bateau tout et bazan après ça beaucoup au Canada concours on a beaucoup qui nous enregistré participation est gratuite mais enregistré mais on a $38 hein pour travers les ans immeuble Beautour local 75 na premier niveau et pas Emmanuel Dilal Monia le bon mot ça Alvin voilà moni Daryl Penda zo makambo bien na bosani yango penda moni lelo batutu ba komo condamné point ni ba voice bimaki mutabimisa ya voice sala mabe net na utu ko voice ya bureau moko ya musicien munene ya mboka yo Splendeur yo hein vena yo wana fali makambo oyo leader na biso sala ye akoko sala te parce nana kilo ya répondre est-ce qu'on a voice na bien nabi nana kilo sikoyo mais oui na yebi comment c'est na bande okende pe ba côté kuna na bande mone ye aza mutu ya bureau te oboye ba kombo aza ba bureau ba simba ba chombo banini sko tango azotinda bongo ngana bi naza sko na makaste na bi na oyo répondre ka na média pour nazongisa ye déjà koloba ke makambu oyo bango kuna ba sala fali ya ko sala te za normality elinga koloba te kaka soki makambu oyo bino bo sala fali ya ko sala te lingo la makambu minene makambu ase so ozo sala ngondeni muta niveau likolo bon ko sala fali ya ko koma na niveau jamais na pesa exemple quand sokoli maine ayobeta ndule mo fela comme sengela mbongo na podium oui déjà aux alatés voilà merci beaucoup na batotu balinga rabiso ya Willy Mouchen les véritables eux les seuls code mondial pourquoi pas aussi hein à masalanga ili pemel merci beaucoup na papa Eric Mwamba agence de voyage Eric Travel voilà pesa agence aussi et son rabatu bako tamboka Canada na mokie na prix mokie hein aussi visa touristique et puis étude agence Eric Travel et pas papa Eric Mwamba restez branchés sur la voix du peuple le véritable et les seuls code voilà Yaouli Moucheni on se retrouve juste prochainement. Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, c'est votre frère Père Condé Israël. Nous débutons l'année 2024. Dieu m'a mis à cœur de répondre des événements sacerdotaux sur la ligne de prière. Écoutez bien les amis, commencez à te faire enregistrer de maintenant. Tu te fais enregistrer pour le service de la haute spiritualité. La Bible dit, il est celui qui guérit de toutes sortes de maladies. Il est celui qui délivre de toutes sortes d'esprits. Il est celui qui bénit. Alors n'hésitez pas de nous appeler maintenant avec ces numéros 0033
7 66 27 40 0D. Alors nous débutons l'enregistrement et le service. Nous clôturons le 8, le 9 et le 10 mars dans la grande salle Chinagora ici à Paris. Alors faites-vous enregistrer maintenant. Là où vous vous trouvez, n'hésitez pas, envoyez vos requêtes. Deuxième chose, écoutez bien aimés, nous sommes avec nos bien-aimés de Guadeloupe et Martinique. Le 16 et le 17, nous sommes à l'hôtel Le Caraïbe en Guadeloupe. Faites-vous aussi enregistrer. Mais bien-aimés de Martinique, nous sommes le 23 à l'hôtel La Bachelière. C'est là où nous allons prier le 23. Que mon Dieu vous bénisse. Mbote na biso bandeko, ngai Dr Pichu Tondele. Dans la pharmacie et information, dans une formation à l'université à Kinshasa, la faculté à pharmacie, et puis dans saliba master na niveau ya université Marien Ngouabi, puis na niveau ya Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans la ligue œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya banzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou ils ont ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis ba kisi o ils ont la CRMTA ils allaient homologuer la ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation il y a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis les bandes ya mboka ba kisi oyo tozo produire na CRMTA et puis ko komama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, une poche, et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, on peut associer gel douche pour le traitement il y a un bouton et puis pour réparer le poissonaillot. Tout ça on a dit si cheveux pour ça les lango huile nango na shampoing nango pour le traitement il y a cheveux abîmés, cheveux haut et baby, cheveux colorés, ils allaient pour botter sa soukinoki et puis ils allaient pour retarder repousse il y a cheveux blancs. Tout ça puis na parfum na biso ou tout ça à base il y a banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ils allaient pour quitter ça yo stress na kati Yanzoto. La branche médicaments, tous allons na méamycine, sirop comprimé, ou ils allons kiss na biso ya ba mib, ba levure, ils a anti-poison, ils allons traiter ba problème nyonso. Tous allons na kiss na biso diazostimile, ou ils allons traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, autant éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Tous allons na kiss na biso zingenalis, sucre na comprimé. Vous allez traiter différentes formes, il y a hémorroïdes internes et externes, ils allez régulariser le cycle, il y a ma maman, vous allez na kiss na biso sensiphos, ou ils allez kiss il y a malaria, présenté sous forme il y a sirop comprimé, vous allez na kiss na biso méamycine crème, ou ils allez traiter différentes formes, il y a maladie, ou il y a ploposo, mycose, ou c'est la na makolo ya bana mibali, maladie empêchement palata et pas ya bana, na maladie musu ya loposo. Vous avez des diazolex, ils allaient traiter différentes douleurs climatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen, ils allaient pommade tomuli komo ya papa na biso tondeli diazolo, vous allez na médecine crème ndenge na tamaki, vous allez na allium, ils allaient kiss na biso ya tension, ils allaient traiter hypertension, vous allez na borex, ils allaient kobomisa système ya papa, ils allaient kokomisa yango mulai pe monene. Vous allez na menga kiss na biso ya makila ou ils allez kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie quel que soit son type ya anémie. Et puis vous allez na tisane Dr Maxon ou ils allez tisane na biso ils allez traiter ba myome, ba fibrome, kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya bota. Vous allez payer na diabétique ou ils allez kiss na biso ya diabète et puis vous allez na anti-poison na biso ou ils allaient neutraliser le poison à Kati Yamakila. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours
toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple. Toujours actualité, la actualité. Maman n'a